Oui, bonjour, bonsoir. Là, maman du jour. Nous avons une recette. Donc, nous avons la sauce de champignons. Champignons langai. Nous avons mélangé na crevettes. Champignons yango, ba champignons kala manzanza. Champignons. Nous avons champignons langa. Natiango awa na mo mai mukie. Natie huile mukie awa. Nazimo épice ou ya denise. Ba épice oyo. Natie n'importe quelle épice oyo za na mo koki kotia. Natie bon d'ab épice. Crevettes nanga. Donc, vous avez sauce, il y a champignons mélangés avec crevettes, avec crème fraîche. Maman méje. Dans le biara to lambo zo ya te, yo za danger na madesu, na produit madesu. Saka madesu, ya ka to lambo o ya te. Après ça la recette, la produit madesu, ba fumbwa, maman nyo soto ayeba na ko lamba ko. Donc, il y a un azo préféré, bah, dis-le comme qui est boyé, ou le temps aussi, c'est pas quitté, et qu'on quitte, et puis, pour apprendre, et puis, voilà, c'est au salut. Il y a un azo, on a inutile, mais la sabine de balamba, pour nous, la sabine de balamba, fou, voilà, la sabine de balamba, la biloko, on a la pisa, la biloko, il a la cara, net, la sauce, on a la champignon, la balai, que je fais, on a maï, na moi, ma foute à mouquet, on a été moi épice, ce qu'on a bâti ici, crevettes. On a battu ces crevettes. On a mis la bonne mou, on a mis le coquille bien. Maintenant, on a épice, on a utilisé la mou boîte. On a dit que nous avons l'aspirine. Il est tiré à la seconde de l'aspirine parce que je pense que c'est l'aspirine. Sauce on a bala baolia on aspirine. Quand on a le so quand on a et l'autre mieux c'est que on a fait spaghetti et l'autre mieux ça. Sauce on a la crevettes. La crevette na champignon. La blandine boula. Zo kala te ya. Fatu boka. Fina privé. Zoyo karaté fina la Belgique. Il y a les libessa. Jamais babo bazanga ko boire kayo dali lobira yo kuti o petit o bengate. Ma maman bolingo. Ma maman nga bolingo, maman Jeannette, maman Marceline, maman Yvette, maman Kija, maman nani Viviane, maman Chantal. Ma maman n'y surtout à l'île de boire ma copine énergie. Il y a tout l'âme. La maman n'a dit que maman n'y sala que n'y sala. Et à mon cas, oui, boye, bêti comme moi, recette rapide au lieu. C'est le même pied. Merci maman il a manqué. On a ça la moi aspirer hein. Aspirer on dit l'option pour ozanga ti bosabonaka osabone na bidon suivi masolo ya sika bosabone eza kaka baémission apamba te barecette mpe ezali tala lelo nasali recette nanga nasaleli bana na ngai spirin nazwala basauce oyo na bakisa likolo sauce nango ezobela moi sauce doit lamba zika kaka pardon kana boko zika nza yesu
boutique na biso bijou d'or solde ya monene eza le 19 juillet boutique bijou d'or na bandal bozanga te même barbecue kobanda le 19 juillet oyo toza sur na solde ya 50% na bandal Adoula Balari numéro 79. En tout cas bon manquer te bozala ebele parce que toza na solde biloko tout ya boutique 50%. Donc maman bijou azobengisa bino kuna. Donc boya bokende ebele bozala ebele maman bijou asepelisa bino baja tombola donc musique ya live makambo bien kozala kuna. Donc moi la poto nyonso oza na projet kuna mona maman bijou ya aza déjà kuna. Sauce n'a pas mal éliminer car mon quel attire crème fraîche et puis c'est fini. Donc les alliés crevettes, champignons, là on va sa crème fraîche licolo et puis finito. Puis on a champignons, ma foute à huile, il y a ça qui ndambu. Spiring là, on va diviser par deux. Donc recette à l'îlot, ils ont champignons mélangés na crevettes na crème fraîche. Recette na biso à l'îlot. Soso na ça na bois quand on a katikati ya spiring nanga et puis c'est fini. Donc bo ratété bo sabonaka bo sabonner maman bijou lingi bino mingi bo s'abonner na chaîne nanga Bidor TV masolo ya sika. Donc masolo ya sika donc ozo ozwa nyonso tout na kati bon manquer te moto za na lisolo na ye benga maman bijou pesanga ya polémique te komba motu te parce que yo singa otanga komba motu na otanga na ngati ko pesanga komba na otanga na ngati. Donc polémique te lisolo nyonso tout na obeta na ngati sauf ka kotanga ba komba bato on a lingi bino mingi sauce na ngwe ko pemela kobela. Parce que crème fraîche dans la vôtre. L'autre sauce, crème fraîche, champignons, na tieni crevettes na kati. Bo s'abonner Bidor TV masolo ya sika balambaka puis baye ko la tika ba recette initina la tenu de basala pondu na madesu donc na ezalaki madesu à boîte parce que mingi babula yango te eza important you de bundes c'est ya moto yo bongo nanga matata sente abujenga zo benga te zero pardon. Sauce tanga yango yo ya crème fraîche, crevettes, champignons. Ce qu'on a reçu sauce oignon surtout. On se peut les likolo ya spiring nanga. En tout cas la mingi bino mingi. Prochaine vidéo bo manquete bo landanga
boye ko la kaka parce que baye ko la kaka mutu mayele et si la raté. Donc bisous recette na yango na la kisibino na zongeli lisusu on a yoka kité et puis la rokomango biloko tout on a na sali champignons na sali crevettes et puis na tie crème fraîche na les champignons na ba daila ko tokisa ngo na tokisa ngo na tie mo ndambo huile na tie mo épices et puis na bakisi crevettes na ko tie crème fraîche na nga. Donc sauce na nga esili na oza sauce o nyoso tout na boaki yango na likolo ya spiring nanga na sali comme peu poisson na poisson pesara kitoko makasa ta Thomson. Donc bo s'abonner massivement na chaîne nanga bozala jamais dessus. En tout cas la lingi bino mingi rendez-vous le 19 na barbecue na Bandal na Balari numéro 79 puis biloko tout ya boutique et bozala la solde. Papa na biso Joujou il a kisa maman de balamba kana ari. Yebi que même maman yebi na ko lamba mais il ko nyo surtout ba prendre yebi ça maman a s'abonner papa Joujou maman a s'abonner et puis maman a banda kolanda ba recette ya maman Bijou. Donc za wana pona kaka ba 1 plus muto pa yebi recette na ya lingala kisanga je suis là pour vous. En tout cas ba bisous et belé ciao.